Bonjour chers amis, Tongo etani ndeko ya makambo. Yambo te tosala eloko nyonso tokoki kosala ezalaka ntango mosusu tolukaka kosala mwa ba exercice. Ici je suis dans un parc à Salford. Esika wapi nakoma koya kosala ba exercice na ngai so botali nzinga bomona mwa esika ya kokima mbango ezali, esika ya kosala mwa koningisa nzoto ezali. Alors mbote la bino banso bayeba kolanda. En tout cas, bienvenue chez nous na Rango TV. Raphaël Ngoma molobe na bino nakopesa mbote na bayebanso balandaka ngai to mpe bayeba zali kolinga kolanda ngai to bayeba kolanda ngai lelo ezali vraiment esengo mingi mpo na nga nakokutana na bino lelo. En tout cas, moto azali kotala soki ozali wana manifeste oso manifeste toyeba yo nani. Voilà, merci pour la présence. Je commencerai par dire un grand bonjour à mon ami Pichu Minzeni. En tout cas, Pichu Minzeni, Azali, Moto Oyo, Tozala Kanae. Voilà. Ataba cœur et ça la rend bien. Voilà. Alors, aujourd'hui dans le parc, Naobet et l'abino du Solonine. Très tôt, Matingol, Nayaki, Nasali, moi, exercice, Moni ba âge pour Sani. Ketiana la Piranha, ah, c'était toi. Ketiana la Piranha, Naobet et l'abino du Solonine, Ketiana la Piranha. Maintenant, introduire dans nous émission nanga ya lelo. Émission nanga ya lelo ezali. Et puis, Ketiana, je te dis, na Reine Kitty. Reine Kitty, c'est qui ça? Ah, Reine Kitty, toujours 229. Ah là. La Reine Kitty, pourquoi toujours ces gens de Bénin me suivent? Voilà, merci beaucoup Reine Kitty. Alors, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est l'Internet peut arranger les choses, l'Internet peut aussi détruire quelqu'un. Voilà. En faisant mon émission, à chaque fois, j'ai des gens qui viennent me contacter en me disant si vous avez des problèmes, veuillez nous contacter avec ce numéro. Je crois que vous voyez déjà un numéro qui se présente là. C'est des gens que je ne connais pas. Voilà. Alors, il y a des gens qui se présentent en disant que si vous voulez arranger vos problèmes, si vous voulez multiplier l'argent, bon, ça, c'est pas mon truc, c'est pas mon genre. Méfiez-vous de ces gens parce que quelqu'un qui veut vraiment faire sa publicité doit passer par la bonne porte et faire sa publicité comme il faut. C'est-à-dire, on paye l'argent quand on veut faire la publicité. Mais si tu viens ici en dessous d'une vidéo pour faire ta publicité, à moins que ce soit quelque chose... Voilà, là j'ai dit ça en français pour Motoran Ayoka. Voilà, ma solo tokobe tezali nini. Na salaki émission moko na nga na expliquer bato tango basalaka ba comparaison. Quand vous faites des comparaisons, vous avez comparer ba musicien. C'est normal, ezali normal que vous avez la fanatique à tel ou tel groupe. C'est bien, Motora Motazali na Motonaya Lingaka, vous voyez que vous avez la fanatique à tel ou tel groupe. Nga leo na koloba na sepela la musique ya Ketiana la Piranha. Mais je ne peux que comparer musique ya Ketiana na batu oyo basalaka na ye ndule. Mais ezali tete soki nazali par exemple fan ya Ketiana la Piranha na kamatana kumisa ye de façon à ce que na négliger batu mosusu. Non. Na ko vanter ba mérite ya Ketiana na loba ke Ketiana beta rap na ye bien, rap na ye un peu sauvage. Abetaka musique un peu agressive. Bon, pour la baby Ketiana c'est une fille du côté de Massina. Je crois que si je ne me trompe pas, ils ont un côté à Massina. Abetaka rap na Kinshasa. Azali pe couturière à Tongara Bilamba. Donc, si on a besoin de Tongsa Bilamba, batanga ba mariage, tout na tango karanyo solingi. En tout cas, Ketiana, asala raba misala wana. Alors, Ketiana, avec la musique est un peu agressive, mais l'agressivité a appelé ça comme message. Message à il suffit d'écouter et là on est à Zakoloba. Naba musique nae. Mais bato mingi au lieu de misaka ba mérite ya Ketiana, yo siko zakoya koloba Ketiana l'équipe batutu. Ketiana za number one. Oui, elle peut être number one na style nae, mais cela ne vaut pas autant dire que à l'équipe rappeur to ba rappeuse nyonso ya Kinshasa. Donc
tout le monde entier. Il faut comparer la personne par rapport à la musique ou à Zosala. Les lois, il y a conflit, il y a faire, faire fali, eza makasi, fali, naba inosbi. Mais na cesse toza oyo kaka ke a fele fali pe ipare bani basala nini featuring na inosbi. Donc ba musicien bazali bato balandaka bango te tango baza toza koloba que encore Justine Davila. Justine Davila appelle au WhatsApp pour faire quoi Davila? Merci quand même pour la présence Justine Davila. Alors, tango ozali ko sala comparaison ya Ferré na Fali. Ngai nakoki ko sala comparaison à Ferré na Fali sans que na loba que Ferré aleki moto nyonso. Sans que na loba que Fali aleki moto nyonso. Moto na moto azana ba angle na ye o aza ko exceller o azali ko kenda ko leka moninga. Yo lobi oza na voix ya bien, oui, tout le monde ba yebi ko mototel aza na voix ya bien. Oyo pe mosusu aza na voix mabe te, mais peut-être mongongo nzamba pe sa bato mongongo ezalaka na bokeseli makasi ezalaka moto na moto aza na niveau na ye ya timbre vocal na ye ezali peut-être mieux apprécié na bato par rapport à timbre vocal ya moto mosusu. Mais cela ne veut pas dire que Fali est plus grand que l'autre, Ofer est plus grand que l'autre. Mais par rapport à makambo bazia ko sala nde yango esika toloba ke moto wana azali danger, moto wana azali na power makasi, moto wana azali na vraiment bokasité ya moto elakisamaka na makambo oyo azali ko sala. Il faut pas venir nous vanter quelqu'un pour que tozalake toza ko vanter moto oyo azali na ye ko sala eloko malonga te. Donc, si on veut bien dire, moi je préfère encore dire que Ferré c'est un bon chanteur. Wana kutu. D'ailleurs, Azama c'est un petit nanga, donc Eza Tembete que na komisa Ferré. Que Ferré Aza bon chanteur parmi les chanteurs à voix. En tout cas, Ferré je le compte parmi les chanteurs à voix. Voilà. Ah, Oumiatu Kisira. Son numéro est le bonjour tout le monde, moi c'est Thérèse, je suis française et je suis mariée à un monsieur qui maintenant tellement... Oh là 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 là, bonjour, elle est où? Mais pourquoi seulement moi? Pourquoi vous tous vous venez seulement donner vos publicités ici? Voilà, suivez-moi une box, on va parler parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez vraiment. Alors, ou bien c'est le matin, vous êtes tous là le matin, à chaque fois que je fais le matingol au parc de Salford, vous êtes là. Ou alors c'est le secteur qui vous attire ou quoi, je ne sais pas. Voilà, on comprendra ça un jour. Voilà. Alors, Bandeko, comparaison ezali bien. Nga na yebi ke moto na mutako za na timbre vocal na ye. Mais vous n'allez pas me dire que Fali Aza faux chanteur. Là, je vous mets la corde au cou carrément. Ozali, bon chanteur, plus que l'autre, par rapport à quoi? Oh, Azali bon chanteur, parce qu'Azali a un timbre vocal, au bateau apprécié. Alors, bonjour les Hukung. En tout cas, encore, toujours des belles dames, elles sont là en train de faire la publicité de leur marabout. Voilà, merci beaucoup. La caméra a bougé un peu, là, parce que je n'ai pas amené le bon trépied. J'ai oublié un élément. Alors, je m'excuse. Voilà. Donc, ngai soko na bina na vanté ba mérite à faire na roloba Ferré azali chanteur à voix Ferré na klasakaye na rang ya ba Emenea na rang ya ba Evolokola et là à l'époque c'était un chanteur à voix. Donc ba chanteur à voix bazali ebele, je ne peux pas citer tout le monde. Ba Likinga Mangenza c'était des gens oh soka yembi le vieux Redo, et que soka yembi yoki pela que oui ça c'est une voix angélique. Mais tous appelés les chanteurs à deuxième voix, le quoi, Emenea, parce que Emenea a soit sa première voix, na yozo kapena que leçon et chant. Donc Emenea nous a donné des leçons et chant pour na koyemba plusieurs personnes na ba époque na biso tozali koyemba to imitaka mingi ba Emenea parce que eza na côté première voix, il faut imiter Emenea pour vraiment c'est une belle voix. Voilà. Alors comparaison yango wana. Mais sur total na makamususu
nani azai kobeta ba concert mingi, nani azui ba contrat mingi, nani azana album oyo ebimisi ba contrat mingi. Ozomona ke moto mosusu oyo ozokumisa ke azali obengi ye soki faux chanteur to obengi ye ke ye aleki ye, ma aleki ye na nini koleka moto ebonga koleka ye na makambo nyonso soki oleki na ndambo bakumisi yango mpe kaka d'accord toboyi te, mais sikoyo ye oleki ye na nini mais ye aleki yo mpe na nini oyo. Donc ndenge nayokaka soki Fabregas moto ayembaka ye aleki nga na nini yo nga mpe naleki ye na nini yo na nga, donc oza pembe koleka ngai nga naleki yo na mwindu, voilà. Donc masolo yangwana encore Mamadou Ouedraogo. Mamadou Ouedraogo, je crois que ce n'est pas le bon endroit. Merci pour l'information. Alors, voilà quand on fait la comparaison. Mais balobi te moto muso ya lobi ki yaza champion ko le kabatutu. Mais ki champion muso ezala raison monana. So tuni nana beta ki Bercy, nana beta ki boy, nana beta ki boy, nana beta ki boy. Kofi Olomide lelo ya chaka ba makelele po anini parce que azwa 4 kora o moto muso azwa te. Azana balbum bele kolega batu musu basala nanu te. Yo sala nanu 40 album to ya koloba ongai na Kofi ba comparer na Kofi parce que beti musique parce que beti fali beti sur Bercy parce que zana voix ya bien non, on ne pourra pas te comparer na nini. Voilà. Une chose à dire aussi, erreur monene le kinanga faire salaka ezali nini. Erreur monene faire salaka azalaki na mwa arrogance moko boye, arrogance wana ti akomaka alobaka mabe na bakulutu na ye na ba ancien patron na ye. Je ne vais pas ici relever ou bien remonter ba ancien polémique, mais je vous dis seulement que faire asalaka erreur moko parce que lobaka mabe na ancien patron na ye. Maloba mabe na ancien patron il sera toujours que moto wana zangi respect. Soko zangi respect na mokonzi ya yo moto afuta yo mbongo. Moto azalaka asinisaka yo contrat pe apesa yo mbongo. Et d'ailleurs, on sait que notre frère Assisara honoraka contrat na non parce que bon, bayokanaka TP à Niamukanaye. Eza makamanzambe parce que tala destin à faire ezalika ke akenda sa appel qu'on a pour que azala na position au azali. Faire est compté parmi les bons chanteurs. D'ailleurs, quand tu as chanté avec les gens comme les Mabia là, qu'on appelle Fuma Bandinga, qui est mon frère. Donc mais on a normal. Je suis en train de jouer dans l'impartialité ici parce que ngai nanu est dans la politique na côté l'attaquant la politique. Les politiciens, je les emmerde. Les politiciens, je ne suis pas dans leur camp. Mais je parle de la politique. Quand je parle de la politique, nalobaka masolo ya politique oyo na ndenge ezali ndenge longobani. Nazali jamais na parti pris na parti politique nini. Les loso bakwatunyo soso bakena na politique bakena kaka pona ba intérêt na bango personnel. Moto moko asala pour na peuple te. Ngai na kokotaka na ba parti politique oyo vraiment basala pour na peuple. Et puis si vous trouvez quelqu'un qui travaille pour le peuple, botombo la mosapi, bokomela ngai kombo na ye, bazala kate. Na politique bango tout bazali kaka bato ba intérêt personnel. Voilà. Bayaka ba tiki ba message na bango balimwe parce que bayibi kinalo baramangala bato ba bene wana bazoyoka na bango ngaite. Voilà bandeko ba bolingo. Ba message wana ba komaka na se wana so bolandi yango ozo écourter ba vie na bino. Donc faut pas suivre ça, c'est des profiteurs. Merci beaucoup. Bandeko ba bolingo. On a parc na Salford en tout cas. Ezali environnement moko to yaka ko sala moi ba gymnastique et puis voilà quoi. Pour na ko garder forme. Tongo ezalaka bien parce que quand on avance un peu dans l'âge, il faut koyeba ko sala moi ba exercice pour que tous ala en forme. Soki na lobite na continuer na liso na biso. Dernièrement toka kawa Inos Biayaki a Yozolo Boza, Aigle, tout ça, il a un peu essayé de déconsidérer les gens. Après, le lobby qui est Abimagi, premier, seconde année, tant on vérifie qu'il y a Internet, et ça, il y a un bon côté. Donc, Betinon Basal mythique, tel quoi, bato Mosusu, au Saïna et le Romo Malongate, au Betakaka, playback, au Betakaka, na Balibanda, tout ça. Allez, au ligne qu'on se compare na bao, basala, basal mythique, au basala, album et belé, qu'on les caillou. Quand on fait sortir de single, na ba. Comment est-ce qu'on appelle ça encore? Reprise, aux osala, aux obimsa, nzembuka, featuring. Non. Bimisa ya yo, sala album na yo, lakisa bato mosala oyo yebi, et que bato ba mona ke oui, mototel azali na mosala makasi na nzoto na ye.
mosala makasi ezalaka par rapport à travail ozosala koyela bato masolo te ke nga naza danger non wana penza ezali masolo ya lokuta nakosukisa na lisolo ya lelo par exemple totali makambo avant nasukisa d'abord avant na ya ochuter donc nakobeta lisolo ya Fabregas. Fabregas ayaki na maison mère. C'était un chanteur. Je ne dirais pas que Fabregas était parmi les bons na maison mère. Mais il s'est imposé na style moroboye. Lokola patron na ya sepela kinango et pesa ki e power. Mokola mona ki kamiko ki akimaki te mais a changé ki quand akene na mikili. Akimaki to ba kena mikili. Tant akena mikili, elo oni asali. À travailler, yewana tanga zongi, lelo Fabregas a un style royo kapé Fabregas obi, ça c'est le style Fabregas. Azarola na moi muke ba lignée à bato mususu parce que on ne peut que suivre les autres par rapport à Oba Salaka. Donc, lelo Fabregas, en tout cas, on peut parler de Fabregas qu'orchestre na Vanda. Fabregas a bani ko bimisa pe bana. On a vu les buts affilés wana utia pas Fabregas. Bien que peut-être l'autre a un petit frère naye, mais Aouti kuna azali connaître valeur ya nini naye. Ba rivalité na bango ekomi siko ya bao yepe bo non, c'est parce que ezala kaka moto soka bimi bo bimisa moi conflit moko bo bandule na biso etambola bongo. Bimisa kaka moi conflit moko boye pour que masolo ezala balobele la bino. Ozomona. Abimisi album na ye positionnement. Nana nga zo ka positionnement, te nana nga ebite ke positionnement eza album ya kitoko. Donc, ezali masolo ya koloba te osoko neni. Soko ki par exemple nzembo abimisi na Pida Star. Eza nzembo kitoko. Donc, Pida Star na Fabregas un featuring et cause la de meilleur featuring de l'année. En tout cas, meilleur featuring ya année oyo ekobi makaka Pida Star na Fabregas. Peut-être révélation de l'année en boulot pe kozala kaka. En tout cas, bien affilé. Et il risque de remporter le prix et belé par rapport à Moussala Nayaza Rosala. Voilà. On ne peut qu'apprécier l'artiste de justesse par rapport à la valeur de Moussala Oaza Rosala. Donc, il ne faut pas venir nous vanter des histoires. On a l'impression que bien affilé est bien. Alors, il y a bien affilé les faire. Parce que les gens qui kala. To faire l'équipe bien affilée, l'équipe nani naki kala o naki sika. Voilà. Kilelo, kilobi, kisika naki kala. Ezali de sala mosala betande yembande. Yangana petit na sabi bayo ka douleur. Singa pena ibsibino bayo ka douleur, ba monam passi na motema bayo ka douleur. Donc voilà, conseil gratuit là-bas monsieur Ali, fais ton travail et puis tika mama papa. Ba conflit ya ba Sankara aye lisusu na makambwana pourquoi parce que alobaki batuni Sankara ne kunta masolo oyo kaki ya fere est-ce que boye bezane na bi non problème zate fere akoyi ko bengisa wera te wera mutako ko bengisa ye. Bon, ça c'est leur façon de voir les choses. Papa benga pe mwana mwana pas benga papa. On ne va pas discuter na ba propos ya Sankara. Mais tala est-ce qu'on a ben na bino que fere l'air mo kazala moi bizarre. Ba message sur comme les faire à mon ango mabete que na yé ko attaquer mais ali ko avertir que à venir na yé zali bien par rapport à caractère o yazanango mokolo balabaka na yé aye bakoloba meka ikoloba ye ba ikoloba ta loba ki mabe soka vandi ni l'air moko ezalaka ndenga zalaka na ye ni wana vandi ni soka lobi pe abimsaka mabe ba bi Sankara balobi Sankara lobi mbala suka basolo na faire abi na yoka mo mutu mo apesi ngai téléphone abi o zwa nani o zwa téléphone azwa bo fio Sankara yo voilà des attaques comme ça pour un musicien o yazali star ya mboka o azali koluka kozala toujours na ba fanatique ezali il faut ko éviter que ozala na ba caractère ya ndengwana. Donc en tout cas masolo ezalaka ndengwana te. Donc ba star faut bazala na ba caractère bien. Oyokaki Koffi Olomide dernièrement balabina ye aza invivable. Nga ponanga le grand Mopa il fallait changer caractère parce que il est parfois invivable. Mais hier alobaka ke yé parce que aza Mopa ya wana makamane ko ela kaka ye. Oui mais makamane ko ela ka pour za Mopa parce que ça peut na caractère wana ya Mopa
oh, il y a difficile, l'invivable. Yango na camarade no Jean-Marie a obenga l'invivable. Jean-Marie Kassamba, benga ki l'invivable. Parce qu'il y a bio. Bale msu mwa ba caractère msu ba monsieur bazala na ba plateau. Leti lokola tozwa kaya ya mopao. Il attaque Jean-Marie, c'est comme si soko yé émission, aye émission dirait aye na yé ko solana master na. Non. Na ba émission zala ki master te, na ba émission zala ka oye bon, alors ba ka tala muto na pesa ba conseil. Ba conseil ou t'aurais pas non ça. Petit frère après ça appelle ba conseil. Hein? Donc moi mouké comme vivable gara mon pao. Bon allez que je salue en passant. Toujours au nom de fidèle qui n'a pas to bossa na raté tout temps à mon pao. Mais bato oyo ba tulam paka ba lobaki ke ba tulam paka ba mon appelé nani mon pao akobeta na yo arena te ma solo ezali carré. Mon pao ale kaki pa epsi bino ndeni boko somba ticket. Donc oyo bani ko somba ticket ba wele la ba ebi esika ba ko kende. Donc internet ezali bo kene bo payer ticket parce que vraiment il y a encore Ibrahim Boubacar, bonjour à toi Ibrahim. Assalamu alaikum, malaikum salam. Allez, voilà. Toujours mes amis les musulmans, les gens de Bénin ou quoi que ce soit qui viennent, il existe toujours des vrais pour avoir une vie meilleure. Même si tu as été déçu 1000 fois, continue à croire. Ah, biso kozaki déçu, continue à croire. Mais na kombo na nzambe izalaka soki ozaki déçu, faut continuer à croire. Bandeko ba bolingo batata ba ma bandeko. Donc confirmation ezali que le grand mopa ozana biso koto na Europe bon UKT mena ngambo ya France you arena akobeta ndule balobi abengisi bato banso ba danseuse nyonso akala ba ya abengisi bato akala belé donc tout le monde il paraît balobi même a exigé présence ya Fally Ipupa. Tchala kaka El Mara soko azana terrain et vous allez vraiment certainement bakobeti la personne nzembo mora sika. Justine Davila encore une fois. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que tu me veux? Appelle au WhatsApp. Ok. On appellera au WhatsApp Justine. Allez. Voilà. Donc, le grand Mopao, lui, Azako préparer les bisous et là comme mora sika pour que bateau baya ba mona et le danger. Bon. Tout à la kaka soke koleka ndeni. Wana yali esika to mona ba présence ya ba te belé le quoi ba tout roba ba ozana terrain Mustapha Toulanda d'ailleurs m'avait promis qu'on sera ensemble donc ticket nanga déjà fidèle na Mustapha baza on s'en charger na yango parce que to ken équipe mo ya makasi oyo ya Angleterre pour encourager le grand Mopao parce que wana yali ndule ya Congo bon to zapena wera za ko beta sous ba Zénith hein? Donc, bana wera baza ko préparer mon ke wera à faire rajeunir l'équipe. Donc, a ma équipe moko ya makasi na bandi ba danseuse nyonso pe ya wera bakozala. Donc, voilà, musique na pse bandi sa nete zonga. Bon, to éviter na côté ba combattant. To yokaki ke petit na wana ya makelele wana. Alobaki ke en tout cas ba kofira ba jibira boko beta te. Mais soki yo pe ba pekisi nzela ko katangambo da éviter soko tinda commandant eso. Voilà. Ou alors ceux de la France. Mon soir, c'est Vimba qui est le royate, na bandi roya, roya, ngambote. Bon. Ezali Makambo, na bandi, cette fois-ci, la France aura pris sa position pour na Makamba ba concert wana lokwa bandimi beta bakozwa ba précaution ya makasi na bandi bato wana bakozala déjà mis hors état de nuire pour na ke bakokako empêcher ndule wana ezalate. Ba combattant biso tout ça ba combattant ya mboka Congo hein moto na mutali takana ndenge na ye hein boyoki nga na bike na lutaka anto voilà na fsa bino nazaki na erreur mo na memaki trepi ya malonga te na bosanaki élément moko donc nini nanga etelemaki bien te sorry ok na yango nakosenga na bino oyo bazali na posa ko appuyer ba musicien ba en tout cas ba bonga makamoto na moto apona Fabregas akobeta na Lyon avec son orchestre Villanova ba ndule ezali ebele en tout cas to sala makasi pour que mboka na biso ekende toujours liboso bandeko ba bolingo to komi bongo na suka ya émission na biso ah il y a les mouches c'est des moustiques ou quoi je sais pas moi voilà
tokomi bongo na suka émission na biso yango na yango na pesa mbote na batu nyonso. En tout cas Willy Moucheni véritable code mboka toujours au côté de Mopao na ebike na You Arena tokokutana. Voilà. Ba Zénith nyonso ba ticket déjà tozwaki nyonso ezali. Donc j'ai eu la primeur d'avoir tous les tickets na kozala na Lyon na concert à Fabregas na kozala na Zénith ya Wera na kozala na concert ya Mopao na You Arena. Voilà, Raphaël Ngoma Molobe Nabino, l'elombo tenangai na dirigeant vers mon ami, mon proche collaborateur Blaise Simbu Monta. Pourquoi pas Papa Caribou, Mama Caribou, Cyril Modogo, na Lisa Ponga, Mbote Nabino Yangwana. Bandeko Babolingo, soki lelo, toujours moyen à kokuta na pas mosusu pe, masolo a sikeza koya boebake. Mama Fatou kuna na ma campagne awa na Newton If so baby Fatou tabu botu na Midjo à côté à Midjo Barbershop à côté à Midjo Barbershop. En tout cas samedi oyo moi ba gestation moko ya sika ezali ba ko présenter biso esika oyo masolo ya sika kozala boyebi loboko ya Mama Fatou pe ezalaka lolenge moko na ya baike bana mboka mwana mboka oyo mwana Mswahili akobetela biso masolo ya kitoko. Tabu Fatou, na komba Tabu Fatou webake yebake azakana loboko ya bien na cuisine. Bande ko babolingo botu na Midjo Barba Aib Sabino. Soko komi ka repa Midjo Barba ezali juste en face. Alors boya wana samedi oyo na sima ya nzanga na après-midi masolo bandi oya ko liaka na kati ya salon de coiffure. Moi eloko ya bien bandi ko fungama pembeni wana. Voilà. Ketiana la Piranha, en tout cas je te dis au revoir. Oui, merci pour les conseils. Super cool. Voilà. Betande yembande masolo yango wana. Salaka musala na yo bien. Au moment que mokili ako tombola yo. Et persévérance yango nde salaka masolo. Patoming basalaka. Ba ye kaka makelele kofinga batu zana tina te. Finga batu na chant yemba bayoka eloko ni ozako sala. Voilà. Allez, la belle Ketiana, on parle tantôt dans WhatsApp. Bye bye. Au revoir à tout le monde. Bon à Manchester, nous sommes à Pessibinombote. Vivien Bonjeka, Kuna na Chitamil, Bambote no Yangwana. Je pense encore à ma fille Patricia Ngoma qui a eu son anniversaire hier. Patricia Ngoma, joyeux anniversaire de la part de ton papa, Raphaël Ngoma. Alda Ngoma, je te salue et à toute la famille Ngoma de Kinshasa, je vous salue. Kobanana, Modoude, Tina, Papi Mbungu Ngoma, Bango Nyonso Mbote, Maître Bossanité, l'avocat, le millénaire d'Afrique, Jean-Marc Otenga, un grand bonjour à toi. Voilà. Mon beau kilo à Lubumbashi, peut-être on se retrouve à Lubumbashi en novembre, et Kozala Matata à Lubumbashi pour un mariage puis anniversaire, il y a Priscilla Sita, Oyabisomoko. En tout cas, ma nièce va faire son mariage religieux. Donc, bana Lubumbashi, Rango, Tsasa, Sokonari, Lufuankundo, Fali Aloba. Donc, poto pelego kitrabino, Yambala, Oyo Kozala, Paris Bakozala, États-Unis Bakozala, Angleterre Bakozala, Kobana Londres, Tina, Manchester, et puis Tozali na Irlande, P et Kozala. Donc, Belgique, P, na terrain. Donc, voilà, toute la famille sera vraiment là. Maman Nino Malonda qui séjourne actuellement à Kinshasa. Je te salue avec tous les enfants. Ngonzi. Pambo te nabino yangowana. Soki na lobi te nasidisi. Est-ce que na salimabe? Ezalaki bongo molobe nabino Raphaël Ngoma Tsasa. Babengi ngai na kombo ya Rango. Bye bye.